mission TV, le miroir du monde. Parce que par rapport à ma camotozo mona lelo, elle a dit que la constitution est comme un papier génique. Au moins, il y a une prestation à serment. Mais il y a un signe de qui président de la République ou bien qui mutabalabala. Dialogue, c'est une bonne chose. Nakati ya moka. Bisous de prôner politique, il y a exclusivité. Mais tout ça, on a posé ça, respectueux des textes. Mais quand on a rappelé que Azak garant il y a bon fonctionnement des institutions. Mais garant bon fonctionnement des institutions, Azali le arbitre. Arbitre à côté kanakati ya jeté. La kisanga nzela ya moka oyo que bande kwa ide pesa na des ambassades basali ezawat. Ba yoko zuaka ko surcharger Kinshasa na ba sorte de mouton. Nous sommes des projet pour nous mbongo. Yango moni que non biso tolobi ke boy. Mokonza mboka azali au-dessus de la mêlée. Il y a zate partie prenante dans le cadre de conflit. Ne consulter ça les mailles. Alors, eza yete ako ko négocier na consultation pour na luka ba problème parce que batu muso bazon di mayete. Yo quand que coalition wana ezali, mokonza mboka za na zana ba possibilité ya komisa prisonnier politique na ba grâce présidentielle. Pour na zo sala mona vital kamenete. Parce que souci de mango eza lolenge ya IDPS. Oula. Ezali Joseph Kabila daza vrende ko ya Félix Tshisekedi. Oh, ya Genève te. Pemba te Katumbi te Fayulu te ba vrende ko ya Félix Tshisekedi ezande Kabila. Les patriotes de la République. Ma mission TV, le miroir du monde. Bonjour mesdames et messieurs, chers internautes, Bino Baïbozo Landabiso na MM Télévision, chaîne Pisarabino information en temps réel, chaîne Memelarabino ba information na source, ngawa bino gloire bosso be autrement dit bosobal. Dans un plateau oyo po na copie sabino information et puis ko solo la un peu ba situation politique oyo isolé kanamboko. Ndenge mituno population tunara biso to kenda ko luka ba tuna source pour na koya ko éclaircir population. Il paraîtrait que ba membre mususu ya FCC baza séquestré na kingakati ba téléphone ba kangi wana ba rumeur toyoki toyi ko tika ngo bongo te consultation na suka eko suka wapi est-ce que FCC a kozala to a kozala ti discours à chef de l'état est-ce que botili li logo la conséquence na kati ya FCC on ne peut pas laisser ça comme ça raison pour laquelle tozeli bino moko ya bayi FCC o abengami na kombo ya ndeko Alain Aleng aza coordonnateur ya ba jeune nationaliste kabiliste et puis aza communicateur ya FCC et puis ya PPRD c'est avec lui que to solo la to yibipete ceux qui ya uti na kingakati nde batiki kaka ya osala émission pe akozonga to solo la na ye nde to yeba ba réponse na mituna nyoso tout je m'en vais directement à saluer ye bonjour ndeko Alain. Bonjour ndeko Gloire Bosobe. Bonjour, na bande na biso nyonso ba Olanda biso na sima ya bilili. Donc c'est pas na déjà pour na biso na répondre à l'invitation na bino. Malgré ba occupation de zanango, mais tout le monde qui est important ya aussi na population par rapport à makambo ezo lekana kata mboka. Mbote lisusu. En tout cas, sans plus tarder, moi na tika moi temps exact parce que tous yo pe na moi kokoso. Ba pekisa ki bino mambo blocage. Na kotia ba pot de banane boyo kite bo mon place comment même biso. Ndeko Gloire na yebi ke ozali quand même parmi ba journalistes bali ko loba makambo eza ndenga bo solo. Contrairement il y a ba spéculation. Biso n'a pas perdu. Na FCC biso ba nationaliste mukolo moko te to sala musala pour na ko bloquer qui que ce soit. Parce que oui, madame, qu'après l'élection en 2018, opposition en tête n'a pas IDPS, bazoui na présidence, biso na FCC en tête n'a pas perdu, tozoui majorité parlementaire. À niveau il y a parlement, mais to lobby que ceux qui to landika kandenge résultat et keiboye to ko kamambo kamalamte. To sangani na babengi gouvernement de coalition ko lansama na makanisi ndeko Joseph Kabila patriarche
azwa ki likanisi na ndeko na ye Félix Tshisekedi pona bakamba mboka batie intérêt personnel pembeni ba privilégier intérêt ya mboka. Alors tant komi ko tambola na kati na botamboli sana ndezo tambola to réaliser que bato ba gagner bokonzi na niveau ya présidence ba ki na vision ata mokete pona ko bongisa ekolo. Lokola ya ili parti moko ezali ne na kati ya diversion, na kati ya lokuta, na kati ya spéculation. Wana IDPS ndozo lobela. Alors résultat nango population o epesa bango moi crédibilité partant ya ba slogan stérile na balabala. Le peuple d'abord, n'est-ce pas, démocratie et komona sukoyo ke bali liboso ya bato oyo balaki bato a lokuta monene. Alors, Neko, nazo démontré awa noir sur blanc qui est bandeko na biso ba ki na vision moko te pona bongisa mboka. Donc ba ki na vision te ata programme moko te pona bongisa mboka. Ngai na uti na province. Webi malamu ke na uti na Katanga, n'est-ce pas? Na ki na province ya Katanga, ya au Katanga et puis na province ya Lualaba. On vous accuse aussi que vous tambola rasi maman Olive Lembe continuez na makantine. Maman Olive Lembe azana Katanga. Merci. Maman Olive Lembe azana continue na makantine Nathalie Sabiso, merci. N'est-ce pas? Azoki azana action humanitaire ya bosunga. Wana ezali lo lenge na ye ya bozala ni. Banda zalaki première dame lelo mobali na zasu na bokonzité pona ko laisa keno ba caractère inné ba sanjaka ngote ba mais ce qu'on imité ils ont la place mon robeta ami rosuki bande ko bazaki na vision na sima bande ko na biso ya IDPS sans vision ya ko développer mboka ba moni siko keno be élection comme pembeni ba comme ko lukasko ba astuce pona ko sala nini ya ko lakisa ko juger ndenge ozoloka pona ko jouer na flow parce que ça spécialité na bango. Spécialité ya ndenge ya diversion. Hormone que tant ba comprendre que non population ko sanctionner ba on a 2023 ba comme ko lukasko moi ba raison mike pour na ko nini token na glissement. Yango wana de stratégie za wana. Biso pe lokola doza ba to moko miso efungwama ba nakala. Biso to mona tongo avant. Mona soko ndenge toza ba parents. Ceux qui moi na botami avant après une année homme ça ko botama oya mwana muke ya bandi ko tambola muke akanti azama yele ko leka ya na ya kili boso mais ya na abando seka azota leka na miso abi kendo tanga okende liboso abetami na mi nzele ezali société a rozonga ya on doit observer bon donc c'est à dire que peut perdre ezala jamais mukolo moko na vision ya ko bloquer IDPS ce qui est échoué et chef de l'état ça suit IDPS ah bon? On a une information parce que chef de l'État a pour IDPS a nation parce que par rapport à ma camotozo mona lelo et la constitution est comme papier hygiénique. On m'a dit que la prestation à serment. Mais oh ya bana ko chama boko beboye signe IDPS qui président de la République ou bien qui mutabalabala. Donc ma bien za signe victoire bon imne o ya IDPS on ko yema na kata mais ya salle ya congrès les appellent signe victoire contre qui triomphalisme au quand ça vraiment concept malamu ya ko gérer mboka na kati ya défi ya ko la biso neto za na raison mamso baza na ngote. Je crois que ceux qui ont tali vision politique et ba peine na biso de l'indépendance, n'est-ce pas? Lumumba Oyo azaki assassiné na kati ya mboka oyo en complicité na bana mboka mususu oyo bazaki utiliser na ba marionnette bazo uta na États-Unis ba mususu bazo musa bazo ko sala auto ibité vision na biso wana oyo ba nationaliste o ba père na biso indépendance batikaki ezali ke mutu soka komi mokonza mboka ayeba ko respecter constitution parce que mboka e kamamakate na nzela ya ba humeur na nzela ya ba souhait ya ba émotion mais kamamaka na nzela ya mibeko parce que ce kotali mobeko na bisoli konzi lobi que nul n'est au-dessus de la constitution. Ma mission télévision ebi ke za chaîne eza mokolo barchive ya boaka kata bombaka si bino pe boyemba pe hymne ndenge bozo critiquer baninga lelo bino pe boyemba hymne pe perdre na kati ya assemblée nationale te
Ils allaient dans le passé, on peut battre les mélagas. Ndeko na biso ka sanji, ndeko na biso ngoi ka sanji. Je crois que mon commissaire le que ceux qui bataille des pes, bazo zoa biso bakabiliste Joseph Kabila lokola modèle bazoa courage à Oloba. Qui donne ko ko sela makambo pamba, mais mutu wana ndé za père ya démocratie, père ya alternance pacifique, il y a des modèles faut suivre. Ceux qui non à chaque fois que basali bavir, bavir que non bango basala qui. Donc on ne justifie pas une erreur en commettant une autre. N'est-ce pas? Ceux qui basali bango babi que non basala ceux qui 32 ans, ceux qui combien opposition, est-ce que ceux qui opposition ils ont dit que pour y avoir ça, ceux qui opposition de la Guinée, bah pouvoir pourquoi? Il fallait pas soutenir car parce que la pouvoir. Il faut parce que il y a changement en population qui respectueux de la constitution. Alors, c'est pour vous dire que biso sur population, dans la province, mis ce genre au fond. Il y a une distraction 2023, ma solo union c'est aussi là mbokonzi ko zonga na bato ba yibi ko kamamboka malam po ba bongisa ngo siko kitoko. Ndiko ala link entre biso. Discours à chef de l'État. Ils ont pour moi c'est quoi que bimisa et ça li loroni na kati FCC. Écoutez ndeko na ngai o biso kuna isali bo fe na ngoni biso tozali ba républicain, n'est-ce pas? Tozaba nationaliste biso eloko e primaka na biso respect à ba texte na discipline na kati ya ba parti politique pe ba regroupement politique. FCC ezali machine à broyer. Machine à broyer. Machine à broyer. FCC. FCC. Machine à broyer. Je retiens bien le mot. Dès qu'on a vu ça, il y a des personnes qui comprendre déjà que projet de parce que à l'issue il y a Babylone qui va faire consultation. Son mieux qu'on a besoin yo danga to kozonga wa to analyser. To komino kuna te mais yo koti déjà na consultation. Ngana lobi boy. Discours ya mokonza mboka. Biso na ngonini na kati. Biso ba républicain ba kabiliste. Toza na monde d'ordre. Les patriarches de la République. Patriarche. Joseph Kabila Kabanga. Asengi biso bana na ye. To loba et lokote na discours wana. C'est un non-événement pour na biso bato pe perdre. Yom asengi bino. Asengi biso alobi ke no bandeko. Bino bana mboka na bi kolingi mboko mingi. Alors tellement que situation est tellement grave, il faut pas qu'on compte na distraction. Bon, se focaliser dans l'action en faveur de la population pour qu'il y ait l'élection en 2023. Distraction, on a beaucoup de une population de population. Population de action. Tu vois, c'était un peu gloire. Je crois qu'à chaque fois que vous avez un bazaar, elle m'a dit que est-ce que tu classe, tu vas dans la télévision. Bisso, moi je suis économiste de formation. N'est-ce pas? Action, il y a un acteur politique. Exacté pour na koya ko sala pour na libumuna ye. Mais politique ba ya ko sala ngo pour na ko changer situation sociale ya population. Dès lors que bato bazana vocation wana te, il y a gestion, il y a cité. Il faut ko tika bango na distraction. Il faut ko tika bango pour tia bango pembeni. Parce que jusque là, si tu regardes un peu bango ba libi biso de bloqué. Est-ce que tant ba yaki na projet à 100 jours ndeko gloire bossebe biso ba toyela ki bango projet wana ke ba sala ngona ndenge ba sali wana ba yibi mbongo systématiquement ti lelo yo nanga to ebité combien ont été débloqués le mbongo par rapport à baso de mouton na wuti na ba province so ko tana ba province banzela oyo ba dessert agricole oyo comme ba moment bazo sa bilanga bazo manyoko na bango soki fufu ba yango ba yango ba cité ba teka ezali na état moko ya passe en dehors de banzela oyo Joseph Kabila tika la kisanga nzela ya mboka oyo ke bande kwa ide pesa na 2 ans basali ezawapi ba yeko zoaka ko surcharger Kinshasa na ba sorte de mouton nyonso wana ezaki projet pour ko yiba mbongo ozomona ba yeko surcharger Kinshasa au moins soki na komi na ponga bi place wana ezaki prévu que bacha sorte de mouton place wana plus de 6 millions de dollars ezaki débloqué est-ce que ba trace eza place wana exacté gestion ya binomi balé gestion na biso mibale te 100 jours ba consulter ki bisote ba chaki ndeko brino chi bala kuna bango bando ko sala makamnyo so o mona la na procédé
procès on a bien kotala ki batonyo bazo pesa ba identité na bango na ba conseiller ceux qui na so totalité qui voté et ça grand kasa il fait ni discours à chef de l'état et ça il fait mon côté bazolo baso qui plus de 15 réunions et fait zaté babi bokoti réunion tina banda kwa jana mabunda bokoti réunion tina ndako ya nani tamo mamba babi boketi na kingakati réunion organisé non ndeko après kaka discours bobandi ba réunion ndeko gloire plusieurs fois tu me vois à kingakati ezamba liboso to mona ke bono ba to mona ka bino botana maka molongo wana bino na ba devant liboso ya portique ya sécurité ba nyonso ba kena na molongo so bino bo ba na professeur na banani nyonso tout molongo ya ngumba chef d'état se met na rang pour se faire checker c'est normal n'est-ce pas le patriarche de la République moutinyo sazo kende kuna fazala ayeba kazo koni okuta na patriarche de la République donc kende ko tchaba polémique de gauche à droite par rapport à fille d'Indien wana ezali débat de bas niveau ngala linto zongi la makambo ona toloba des sortes de mouton yoko impact nango na kisa sezawari banzela combien ezana kishasa awa ezana poste ba bongisa ba venir wana batiki yango baya ko tchaka ba pont ya minene n'est-ce pas par rapport même à maquette zaki qui dimension zaki munene ba kondisi tout ça c'était les projets pour na oyiba mbonga l'état Kabila tanga zolongo na kata mboka oyo atiki plus de 1,4 milliard de dollars na kati ya réserve nationale mais tala sikoyo départ na yele lo bazoloba mbongo etikali ceux qui 400 millions de dollars et puis au moins ndenge économie na biso ya mboka eza eningani dollars ezomata population azo perdre de plus en plus pouvoir d'achat aucun projet pour stabiliser la situation économique on cherche à renforcer les pouvoirs parce que on gère comme dans une monarchie hein la parole du roi est comme loi yango moni biso tolobi que non population a fond la biso biso tozana posa to kota distraction on a te totikali rigide lokola libanga ya koloba ke non nomination ya ba juge wana ezalaki na ndenge ya bobuki mibeko donc il y a eu violation intentionnelle de la constitution parce que le premier ministre n'a pas été consulté. Je ne vois pas en France Macron a zélik azana moi projet mon ya renommé bateau na niveau il y a haute cour azela que non premier ministre na ya beta tour ceux qui wana na île na Lille ou soit à kende côté ya nani ya Marseille ou soit na Montpellier ya tika na simanango azum muta parti na ye asanini aya contresigner. Je crois que ba vertu politique ba yebi que non dans un gouvernement de coalition les contreseins d'un premier ministre ezana signification moko ya makasi dès lors que on commence à gérer par défi. Nous, en tant que de vrais nationalistes de ce pays, les gardiens de la République, nous avons contre la distraction. Nous avons contre la distraction. Nous avons la population qui a mis surtout qu'il y a une élection. Nous avons mis sur la population qui a témoin, il y a une violation systématique, il y a la constitution. Deuxième chose, nous avons des violations en violation. Au moins, nous avons des violations en violation. Ce qui ont les prestations de serment, il y a un juge nommé en violation de la Constitution. Parce que le Premier ministre n'a pas été consulté. Parce que les deux juges qui ont été permis de la Cour constitutionnelle vers la Cour de cassation n'ont pas été consultés. N'est-ce pas? Alors, tout ça, ils ont la violation en constitution. Nous avons besoin de Martin Fayulu, FCCT, à l'obéla Kiango. Nous avons besoin de Belé, à la société civile, à l'obéla Kiango. Alors, vous voulez quoi? Que les vivent dans le monde, vous organiser prestation à serment. N'est-ce pas? Prestation à serment, il y a un juge qui a nommé inconstitutionnellement. Mokonzamboko a bengisi ndeko Mabunda ndeko Alexis Tambwe Mamba aizu bango ba pour organiser cérémonie on a prestation à serment. Les responsables de ces institutions là ba yebisi Mokonzamboko que non biso tokokota na makamwana te parce que nous sommes attachés au texte. Nous sommes attachés au texte. Est-ce que ndeko Alain que jusqu'à présent pardon n'est-ce pas pardon jusqu'à présent motuna na ngai nano répondre ngai te Motuna na ngeza bui zelana manyula on pesa nano clair. Discours
discours ya chef de l'État. Et fini ne sali na kati ya FCC. Est-ce que et se met doute na kati na bino? Deux. Est-ce que et se met peur na kati na bino? To etiki bino kaka bongo parce que tout le monde des réunions en réunion jusqu'à présent. Na nos résultats na kati ya réunion wana tout le monde yango te mais ba réunion zo continuer. Ya on zo ba donc message à chef de l'État, adresse à chef de l'État dans la nation. Qu'est-ce que créé na kati na bino? Non, ndeko gloire au CB. Ozo tunanga mutuna lokola journaliste ou bien oza adversaire politique. Alors, ngana analyste politique. Je ne suis pas dans les choses superficielles. Na lo beloko moko pona ko sepel sayo, so na sepel sa batunayo. Nazolo ba makambo lokola ndenge ezaleli. Na tanga nazaleki na katanga. J'ai fait une communication pour dire que non mokonza mboka route ko violer lisusu pour une fois de plus constitution. Na ndenge za que non toutes les conditions substantielles. Il y a organisation, il y a prestation en serment des juges de la haute cour prévue par la loi. Parce que Mboka et Kamamaka Namibeko ont été piétinés, n'est-ce pas, par nos amis de l'IDPS, par violer la Constitution. Alors, quand on a ce discours, il y a Mokonza Mboka. Il faut d'abord que qu'est-ce qui a poussé Mokonza Mboka à faire le discours? Yango, Ngarakola, membre du parti politique, bien identifié, le PPRD, Mokonza parti politique n'a dit que non, tout tika, kolobela makamba discours ya Mokonza Mboka parce qu'il y a des partenaires politiques. Toi, tu me pousses à dire quoi? Parce que je t'ai dit que ce discours-là n'a rien d'important en dehors, il y a aussi Périsababa naïf, fanatique. Fanatique, ou pas tout le monde alimenter la sienne banzete. Ola. Discours wana ezali na loko moko consistant dans le sens où on vous dit que mission est bloqué au Kambia Mboka. Mais je viens de vous dire ici, banane baruti ko dépenser ba mbongo na réserve échange etc qui na banque centrale. Est-ce que ça FCC? Est-ce que mission est chaki projet wana en application ba so de moto na Kinshasa yo tamula raté? Na quartier na yo ba so de moutons on dit que ce crédit embouteillage aux monangote combien d'argent ont été parce que il dépêche avant comme on a bokonzi et le bail que non ceux qui sont na bokonzi na salaire ya bokonzi mboka bando yeba est-ce ba yebisa déjà combien bokonzi mboka zwaka yo comprendre que non na wutu ko le ba que il dépêche za parti ya le kuta banda et kelama mais ça le kuta diversion ba le que non a ceux qui demandent au kamba to yeba salaire combien to zwaka ba yebisa biso nanu so de moutons ba dépenser des droits état des droits yango to comme monnaie ekota balobaki gratuité enseignement yango yo bana bakomutanga ofeli balobaki nini nyoso tu yango ndeko boso na bito so ko botami kaka na mbulo yo ou bien eza makambo kala parce que état de droit eza consacré na constitution oyo IDPS a votaka yango te eza consacré na constitution na biso ezolo bakeno la RDC c'est un état de droit. Donc c'est un faux débat ko bakeno IDPS mutaye nango parce que asali constitution te. Gratuité et enseignement ezali gouvernement Kabila mutetika ko na table bazuika ndenge bazwaki makamaso de mouton sans qu'on maîtriser contenu bako zwa mbongo basambrouiller na kati ya nani ya projet wana bazoi bate okene wapi. Lelo comme nini ndeko kamera yo wana za na prison soki akima soki aza to yibi kututé. Donc, vous avez place de caméra à la rate. Yo, il faut côté caméra ça. De caméra. Yo lobby a wake Mokonza Mboka a l'obara il dépêche balba que souvent on va comme na pouvoir peuple a koyeba montant salaire ya chef de l'État. Justement. Kabila bando zo konde. Ndeko wana o comme j'ai à ping pong. Ping pong tinga. Mais là on taille des pesa ya wa tout ça débat ping pong. Parce que quand on voyé, la musique Kabila le bail que Kabila n'a jamais fait l'opposition dans ce pays. Kabila Joseph n'a jamais fait l'opposition dans ce pays. Il faut qu'on a fixé donc. Kabila Joseph tata na ba beta ma ça c'est pas ya ba impérialiste. Oh le ba mala sakeno bango bako bokisa mboka oyo. Oh comme fanatique ba IDPS. Ba photo tout le monde mes colonions sont. Ce sont eux qui l'ont tué. Ba assassinat nous est Kabila. Parce que lui ne voulait pas de l'impérialisme dans Katamboka oyo. Aligné que Moko est vraiment un État souverain. Alors Joseph Kabila n'a jamais fait l'opposition dans ces pays. Pour que nous na bokonzi na salaire nanga. Il y a président de la République. En succédant tata na yem Mouze Kabila assassinat na ba impérialiste. En complicité dans certains Congolais na ba comportement ya boy. Alors muto ya loba que non ceux qui na comme Mokonza Mboka
na kolakisa bino salaire nanga boye bambongo nyonso bana ko se dépenser ezalaki yango na lobaki diversion. Toi tu es scientifique. Diversion c'est-à-dire quoi? Voyage lelo tozo tanga eza plus de 100 voyages mokonzi mboka sali banda za na bokonzi. Premier voyage azui simbongo tobeta ke maboko $160,000 c'est combien? Tobeta maboko maintenant suite sur les 100 voyages na kene chantier wana 100 voyages aux simbongo ya moko bongo na 9 voyages oyo mbongo wana aux ça suscité pourquoi? Ça dit que ezalaki liboso système ya ko bleffer batu ya ko kosake toza malamu na soi nature yo ko lakisa non mbongo zo ngisa wana eza mbongo na yo okozo wango pe bana kobeta voyage mususu osema bambongo na banda kuna poto ko population bana ko souffrir o bana ko benga so consultation ezanga tina donc eza biloko wana il faut ko yeba ke population a fond déjà miso alors alakisi ke tokende ba élection na 2023 pourquoi on a résultat population encore réservé na mandeko na bisa IDPS ceux qui a solo ba gérer mboka malamu toté ceux qui a solo besoin de FCC to bloquer mboka to comment na résultat ndenge obima population ozana sima banani sikoyo soko tali sikoyo par rapport à la consultation wana et ça lelo IDPS de la yebi ndeko mukuna lobake non élection c'est en 2030 il y a une série de gens qu'on va préparer pour nous préparer glissement. C'est ça. Cher ami, constitution le boy. L'article 5 à constitution. Avant de commencer l'élection. Consultation Mokonzamboka. Est-ce que vous avez dit que j'ai dit ici au début que c'est un non-événement pour la biso ya FCC. D'ailleurs, biso to bonga mana na patriarche de la République to que les retraites politiques so to que Angola na ba député na biso so que Angola. Vous avez dit que surtout. Non. Ba député boke Angola boke FCC mobimba na patriarche na bino boke retraite na Angola. Et dans stratégie na biso. Mabeza. On est à koluka moya ko kimate. To kimani. Ba uti ko yebisanga ke no 17h. Dépasser 17h avion et matate. Dépasser nino mayawa et katisate. Bazana bino lisu likolo a biso. Wana eza stratégie moko ya koluka ndenge ni ya kimate ko no dictatorial. Ko na bino na patriarche na bino ko biso toza ba opposant ya Félix Tshisekedi. Il faut boyer bango que mon biso to sala opposition na Félix Tshisekedi bato ko boyer ba kenon toza na opposition na Félix Tshisekedi et je ne vois pas qui va résister ce qui population ils en a sima FCC et bande ba marche ba tebele ba démissionner ba ko kima coalition kufitu ezali biso jusque là coalition d'ordre groupe pas Joseph Kabila les patriarches de la République ba message bimi ezaye mutape la biso Félix Tshisekedi tant azo sala nini azo prester avant alongwa bikeno na confier bino n'est-ce pas? Muto azo na simananga bo accompagner nga bino ba journaliste oui ndenge ba accompagner kinga de cette bonne volonté biso ba jeune kabiliste biso ba kabiliste de tout bord to comprendre que to mema Félix Tshisekedi lokola mokonza mboka akokisa sala mandat na ye ndenge population a pesi 2023 mais to comprendre na nzela que mauvaise volonté za na kati na ndenge na biso ya IDPS. Chaque jour, ceux qui va salir moi, matinée politique n'a limité. Combo ils ont à monoko, ezali kaka, combo ya patriarche de la République. Alors, et le kouana, tout le monde dit que non, sincérité ils ont kuna. Heureusement que dès lors, tant à l'obika que non, azo so consultation sur ni, ndeko fayu la lobini. Kaka bato yo tozali na bona Genève. Toza na bango ba accord que non to ko trahir mboka te muta ko trahir mboka akozala na malédiction soki nini na simanango et comme na kata chambre kuna je retire ma signature alors bokeli susu na vitel kamele tina nani ba Nairobi bosali mususu na simanango bo meme na makala et puis bozo luka que non ndeko Katumbi a Rolandanga oyo aza victime ba millions de dollars dépensés na IDPS n'est-ce pas? Ba retirer mais Katumbi ayebi IDPS mutunyo sayibi que non ezalaka so utiliser bato pona ko zabo konzi ceux qui bazui ba kimaka wana zulgo ba keno bazana constance na 2006 to ke na jamais Bemba Jean-Pierre Bemba na 2006 a tsenga loboka bata ba IDPS yo za kinois oyebi réponse ba pesa IDPS ape atu balusa mu Congo Bemba bosana makamwana te to komi na 2011 ndeko Fayulu abimi quoi ce qui 2011 2018 ndeko Fayulu candidat unique na bana ko la talent sur les leaders politiques
Combien de fois va fingayer na kata oh non aza fertin oh mini fertin oh sikini résultat va retirer signature ndeko na biso Vital Kamerhe ye ba yakina ye est-ce que na kata talana na kutu ndo zabo comité de suivi wana balobi que non 8 personnes FCC 8 cash FCC 4 et puis cash P 4 les 4 wana ya cash nyonso IDPS yo quand que coalition wana ezali mokonza mboka za wana na ba possibilité ya komisa prisonnier politique na ba grâce présidentielle pour na zo sala ngona Vital Kamerhe parce que souci de bango eza lolenge ya IDPS oyebo accompagner bango na simanango ce gars bobima ata bimilelo mais déjà bizalebi eza soué na biso to comprendre que non toza en face ya bato moko baza ba versatile ba inconstant makambo politique uzana likambo bakangiyo neta de Rwanda yango wana soki balandeli bamoni kende ko Vital Kamerhe azana likambo te bango na Jamal bakotika bango état de droit azana likambo te donc yo ozo se permettre ko sala émission pour na kosakana population 66 millions de dollars détournés ozo ba que non soki azana likambo te bango baloba ke dossier za vie soki que non ndeko Vital Kamerhe azana likambo te c'est-à-dire que bato bazana likambo remplacer Vital Kamerhe. Oh, mais c'est ça. Bato bazana likambo, bango de bara. Basonga bataille de pèse baké remplacer Vital Kamerhe abimi. Il pèse aussi na kati makambo na Alain. Azali directeur cabinet nini? Il y a des pèse bien ya la muka. Il y a présidence de la République. Mais azana parti politique te? Il y a quoi na nzete? Ngana kolanda wa kuna te Alain. Non c'est pour dire eza cop. Lelo balobi que non koyiba na Congo eza cop. Olanda ki na France 24 koyiba na Congo eza cop. Rétro commission de Zolobé. Alors, ceux qui que non, moni que non, que non, que le loba consulter, biso l'autre déployer les ronin. Kaka batu boloba que non, Sénat ezali ba noma ki bango ba voter bangote. Il est personne lo bongo non. FCC ba député nyo sona baza ba noma ki bango. Mais lolo est comme si ko ko débaucher bango. Kaka ba député non, oyebi que réalité ezanini. Maloba to loba ndengo to loba awa. To loba na télévision etikalaka. Ceux qui obani ko finga batu lelo lobi nango e ko rattraper. Il rattraper yo. On a besoin IDPS parce que non, la majorité, nous sommes dans le Parlement, baza nommé na Kabila. Mais bah toi nommé na Kabila, le loba comment le que non, bah récupérer, bah débaucher bango, bah comme il pèse, bah député peut perdre bango, bah dépenser plus de 500 000 $ pour na nini mukola ya prestation à serment pour baya na quand bah participer na cérémonie wana, bah ça ils sont surpris, bah ils comprendre que non, bah kabiliste, bah zali, bah fidèle ya nenga osakanate. Na tongo les 4 traîtres au bando ko pesa bambongo ba 50 000 na butu ba se retrouver ka bango na kata nini il y a parlement et puis ba mususu wana les 154 qui ont reçu l'argent ba 50 000 $ na bango ba escroquer des pèses moyen ko landela bango suko ezate moyibi ayibi muto o ba yibaki okutuna na moyi parce que corruption eza bien au début état de droit corruption est condamnable mais mbongo moto ko pesa ba député wana ba do lia biloti consultation ko sila na mbongo ezakane na tango na bino na kingakati kuna soki par exemple beaucoup tina union sacrée sort na bino ezala ni nage non cohabitation ezali l'une des possibilités ya gestion mode ya gestion ya mboka et la kiski na ceux qui kebiso to tikali kaka majorité parlementaire bandiko na biso il y a IDPS bazana na présidence de la République constitution le que non biso to ko nommer ba ministre nyonso na FCC to ko nommer ba mandataire nyonso na FCC et puis oye ko tikala to ke na ba élection ceux qui ke bandiko na biso ya IDPS bazana posa la majorité parlementaire bazeli ba élection en 2023 bazo bangani to ke na ba élection en 2023 ba ko makuna ba majorité ba kamasko mboka malam parce que ceux qui ont tali règlement d'ordre intérieur il y a Assemblée nationale. Et lobby boy. Article nango 26, article nango 26, 46 et puis 54. Et lobby que non, ba député nyonso besoin na assemblée. Bango nyonso ba sala déjà ba déclaration na bango. Soit aux députés à majorité parlementaire, soit aux députés à opposition. Et cette déclaration est en durée de vie pendant toute la législative. Donc de 2018 jusqu'en 2023. On a débauché à Nanini. Bon, tu as dit que bango baza ba violer la constitution, baza banga sous-souté, tu as évité au Kenango wapi, mais ba yeba ke biso lokola tozali ba tu yamibeko
Tu vas nous rappeler que Mibeko n'est pas le lobby. Attends, à débaucher 3-4 personnes, toi, on va en vérité parce que Baza déjà déclaré, il y a majorité parlementaire. Oui, que le coup, la Tozana dirait qu'il y a un Batumusu Subazo, comment Batumusu Bazo Loba. Bino Bosungi, président de la République, c'est selon Bango. Que Bino Bosungi, président de la République, parce que la coalition a Bino est simbité pour la population de Alinga qui Bino té. Yango Moni, et c'est que soit à son de la bande qu'on a à la Mouko, Baoutaki na Genève. Non, entre bandeko ya Genève na biso, ba vrai bandeko ya Félix Tshisekedi ezali biso. Oula. Ezali Joseph Kabila daza vrai ndeko ya Félix Tshisekedi. Oh, ya Genève te. Bemba te, Katumbi te, le Fayulu te ba vrai ndeko ya Félix Tshisekedi ezande Kabila. Les patriotes de la République. Yé a sala musala na batu nyonso o bazana volonté ya osala. Yo lobi ke yo kobongisa mboka. On est ancien président de Zimbabwe. Alors nous le non, Africain bazala ka leader malamu te. Ceux qui ont kamamboka a kosa eloko mote mais ceux qui ont une opposition a comment le ça ngai bozo sala mabe ngana kamamboka. Bo lobi ke non yo kosa la malamu. OK, ndeko bireno chibala IDPS ya ko gérer. Résultat nango tozanango. Ndeko badi banga ya ko gérer. Ndeko Katumbi 9 ans azali na biso. Ndeko Jean-Pierre Bemba ba travailler na 1+4. Kabila, les patriotes de la République, il a travaillé avec tout le monde, les autres travaillent dans des conflits Tshisekedi, tout PC Maboko. Alors, tant que tu as eu des personnes qui ont trahi les banques à Genève, est-ce que c'est nous qui disons ça? Et ça, il y a des personnes qui ont dit non, il y a des gens qui ont dit que Ado finga katumbi du na tongo tipo quoi. Oh bon, il y a tout ça. Parce qu'il y a après, il y a des finga moutonnion sans la vérité. Martin Fayulu, ah, il y a pas de parti à Zawapi, tout ça. Mais tu as lobby à Kenya Brazzaville sur la Kenya Kosala ni yonanga to tuna. Mais il est banni na mo. Non na mikolozo ya yem to kamba Union africaine. Et pesa Milano ata ba président congolais te yonanga to bosani yango. Alors il faut luka ndenge nini ya kokamba na mayele na ngala lo baraboye. Félix Tshisekedi azande ona biso. Ndeko na bino ya ba Fayulu te ya ba Bemba te ya ba Katumbi te. Asa congolais lokola nga lokola yo, asa ndeko na biso. Yo soko to kende koluka banini so Félix Tshisekedi azande kona biso soki ke azo kamba Union africaine l'année prochaine parce que biso to forler maboko to bi ke non akamba mboka population se retrouver en action na ye a se débarrasser na ba gulu o ba diabolique o to ibango biso no so bi ke non mboko ekoya likolo ya ba franc-maçonniste bazo entourer ceux qui a ba tweeter ezaka polémique. Les bosseurs qui vont attaquer Fidel Kamene, s'il va clouer la prison, et comme il y a ko salanini, ko location, ko pèse va conseil le kota pour le Kabana FCC. Mais au Kabana FCC, parce que FCC a la majorité parlementaire. Et sa volonté a pas mis balleté, mais sa volonté à la population congolaise. Même population, où le PSA Félix Tshisekedi mandat. Bonne population et PSA FCC mandat dans le Parlement. Alors, dans le cadre, il y a droit ou non. Et puis il y a principe, il y a séparation de pouvoir. Et Sengeli na bande kona biso bazo sepela na gestion biso bokoto batamuso bazo sepela pe na gestion il y a IDPS mais donc biso ngba ka mutema. Et puis bato pe bazana ngamba IDPS bazo sepela te na gestion na biso en tant que parlement ba ka mutema to ke na ba élection en 2023 à ce moment-là mutra mutso linga kenezela na ya okene parce que article 5 il y a constitution et le boy. Et là, on a découragé Franck Diongo. On a découragé ceux qui basent le longo. Bango bazo kansaka non to kene constitution bokozwa bobino bokene kozwa yo kene kozwa ministère aux combien de députés ceux qui ont eu mbongo lokola te bibino tant oyiba mbongo nana ko protéger na parlement les a partage à gâteau temba bino les a consultation ndeko na biso oyo nyonso bazoloba kuna babuyambo bazana ba député te ndeko na biso mukuna o militant IDPS azana ba député te mukuna militant ba nyonso bazo conseiller Félix Tshisekedi bazaka ba moko bazana bango na ba député te. Nous comprenons que fiasco bazwaki na mukolani ya prestation à serment yango esala frustration wana kanda ya ka mukolme aussi la tokozonga na kati ya coalition toka mamoko na ndeko malamu Alain Bolobi qui est discours ya président Bolandi yango te parce que zalaki non événement hein bondeni bozolo ba keza vite. Écoutez, non événement parce que ezolo ba makambo nyonso ezali na nzela ya constitution te parce que biso doza ba respecter ya mibeko. N'est-ce pas? Quand tant balobi que non
biso nde tozali ko constituer blocage na niveau ya fonctionnement ya ba institution, c'est faux parce que na woti ko déballer awa que saut de mouton biso to empêcher bango te ki basala ngo yango e comme ko déranger ba kino am comme sous balongola manzana nani na balongola manzanza ba ton nyonso à côté ya chango ba longola nyonso et ça bango so bako bambang bang ba ministre na biso ne bazo sala nyonso po ba couvrir son on a parce que to que non Félix Tshisekedi quand même as partenaire patriarche il faut makambe ke liboso mbongo oyo bima kuna plus de 1,4 milliard de dollars autotika na banque centrale ba dilapida on a ba voyage inutile to mona ta kambiste mon côté ya mundela ya pour que azo investir alors on eza biso to pekisa bango te so kitango bazwa ki mokano ya ko multiplier ba structure na niveau ya présidence ti le impact tango ezanini ko multiplier ba nombre ya ba conseiller à présidence de la République a même ba tinyo ba ndoko sommet na poto ba yawa musana bango ka kotonda na banani ko kendo komena masanga mena suite tango ezawa wana eza FCC mutatina bango te FCC atinda bango te yango to lobi ke discours wana eza vide eza non événement pour nabiso. Dialogue, c'est une bonne chose. Nakati ya moka. Biso to prôner politique il y a exclusivité. Mais tous en posa tous à la respectueux des textes. Mon konzamboka rappeler que asa garant il y a bon fonctionnement des institutions. Mais garant bon fonctionnement des institutions, azali lokola arbitre. Arbitre à kota kanakati ya GT. Arbitre à cause de la yemo côté problème. Ndeko yokaki nde ufaye la lobby que non. Comment to que na consultation na muto azana yemo kaza problème. Donc, mon konzamboka soko tali na mon konzamboka constitution n'enge salema boye. Mon konzamboka zana ba pouvoir limité par rapport à nomination. Ba nomination mon konzamboka nyonso ezalaka na contre-saint il y a premier ministre. C'est-à-dire que tolboya ki na kata mboka to zo dictateur na mon konzamboka na kata mboka na biso pona ko loka ke bato basala nyonso oya lingi. Yango moni que non biso to lobi ke boye. Mon konzamboka azali au-dessus de la mêlée. Il y a zate partie prenante na cadre ba conflit. Ne consulter salemaye. Alors, eza yete ako ke ko senga ba consultation pour na loka ba problème parce que ba muso bazon di mayete. Ozomona. Il fallait que non institution mususu eye peut-être et loki ko dialoguer na ba parti oza en conflit. Ce qui FCC cache et là mon konzamboka ndé azokuna ko oya azoloka ba so ba conflit, yemo za solution qui viendra là-bas. Yo ndimi ke ndeko fayu lazara moi population na ye na sima. Likolo ya gestion mabe ya sorte de mouton le loi que nous kundima akota na kati ya bozoba oyo na sima nango na 2023 babete mabanga oyebi na vandika ba makanisi banjo yanga ke yo ndenge ozolo bana binoso tundenge bozolo bela makambo ya consultation mekane to sana kati ya suspense bona zomona na zolota to suka kaka pa komba liboso Kabila au président ko consulter aroyamba pour la consultation. Si bino bosuka bino baton suburu logolo ndoto na yo omoni ndoto a baba amweke baba zala ke non comment on dit ça en fait ndoto a baba mutu yali kukuma hein en fait mutu a lobarate soko loti amweka tanga bando expliquer ndenge moko ndoto na yo ngana ozo kwa mutu a lobarate ozo kanisa makambo esalemate mais à la limite nous sommes des gens qui fonctionne par rapport au texte. Biso na kati na biso na FCC ezali démocratie de bimaka dictature. Est-ce que mon konzi na biso Joseph Kabila nenga sengi biso to landa ko analyser eloko wana te parce que nous comprenons que makamne ezokende ya tentative ya ko violer constitution. Est-ce que les lois ba sénateur va saisir cour constitutionnelle pour une violation pour nini pour une violation à la constitution. Na utai koloba awa na bike non mo konzamboka so bazo prêter serment ya ba juge wana muto ya koyambaye ezali ba chef de corps de quoi président assemblée na sénat ba yete ocheba wewe akuna ba lati ba nani ba cheba nini boye mais mokili moye bike non bangone ba gera ka parlement na mieux placé pour na repesa ba to leçon concernant ko respecter ba texte nini oyo Kabila respecta pendant mandat na ye cher ami mutozo so na awa c'est un opérateur économique de longue date. Ngana zotu na mituna. Na zopeseri yano. Yano ngana lobela ngo scientifiquement na kena telo kwa mwana moko. Ba texte nini yo Kabila respecta Kabila aujourd'hui c'est une grande personnalité politique d'Afrique. N'Afrique mobimba. So otangi comme Kabila te oyebi politique par rapport à respect à texte. Par rapport à respect à texte. C'est le premier
président ya Congo. Oui, c'est là qu'il faut pour que à permettre successeur naïe à une opposition à jouir pouvoir masculin et tanguité. Ça, on ne peut pas changer l'histoire. La folie de l'IDPS ne peut pas amener les gens à oublier. On se comprendre. Cette folie, il y a gagné pour faire oublier votre réalité. On a été. IDPS, Borotani, on a besoin de non. Ceux qui secrétaire général n'a pas mis ça, on a gagné. Bandolo Babiloba. Plusieurs fois que mameli sa mama gagné pour moi na koloba bana finga kabila. Le soir tu vas réclamer makambo pona mboka ba bunditi ba komi na pouvoir ali komi ko sala jalousie. Ba sali 37 ans elite na opposition. Pour ba koma lelo place au bazali. Ambo. Nde mutuna na ngai poto chité ya suka yango ye. Toyoki bazolo bakeno izana bato mususu bakoti kuna na kingakati bazo bimate. Ba botoli bango na ba téléphone ba kovanda wana ti consultation ekosila. Yoza parmi bato wana te. Écoutez, biso nde tombiyela biso toyela bino démocratie na mboka oyo. Fonctionnement ya l'état ndenge eza wana eza biso architecte nango eza Joseph Kabila. Yango moni biso to benga les patriarches de la République. Aza mutu a respectera batu, a respectera institution, a respectera pe ba animateur na ya ba institution nyonso. Bo secrétaire mutu na cadre nini? Est-ce que Tambolobaki déjà déjà ba député prestation à serment zel oyo IDPS azaki nango avant prestation à serment. Au kanti ezaya o bazana mo lisusu. A ndor ne balobake mbe nyoka so akufi et ben maintenant so mo wana zo ninga na mutu bakataki déjà. Soni oyo IDPS azwa mukolo wana ko sala ko réaliser kana kati ya salle ya congrès seulement na Sénat na Parlement ce qui 54 personnes seulement sur les 500 députés. You can see c'est la première fois qu'on soit humilié comme ça. Yango est que frustration est tellement on a discours de Kabila quand même c'est un chef respecté par ses cadres. Il a investi dans kati ya regroupement politique. Tous ces députés là parce que débauché les lots, n'est-ce pas, ont été encadrés par Joseph Kabila. Ont été encadrés politiquement par Joseph Kabila. Alors c'est pas un travail d'un jour. Il y a encore ça qu'on débauché bango. Barobi ça mbongo baroso na soni. Quand ndenge bazwa ki soni na la prestation à serment, ndenge baroso soni na la consultation. On va consulter les gens qui n'ont pas de députés au niveau de l'Assemblée nationale. Na sima nango comme que non, tant que crise comme makasi, baroso na sima, bazongi batu, ba ya kosenga susu. FCC, to pesa ngoma bongo to kende liboso. Biso déjà mis se formé par rapport à comportement to zomona ezo salema. Ndenge zomona makambo ndenge yo sala mona mboko esa passe hein. Et ça la passe en tant que jeune. Je suis responsable, n'est-ce pas, des jeunes que j'encadre à travers le pays. Et ça la passe dans le sens où l'homme politique congolais azana kati ya mode na ya gestion intérêt à population te. Au lieu de travailler pour population à se retrouver, mais on se focalise plus na koluka ko renforcer pouvoir, na koluka ko sala nini ko fragiliser l'institution soi-même. En tout cas. Alors eloko wana en tant que congolais parce que nazana mboka mususu te. Mboka nanga eza oyo. Atana ke wapi de gauche à droite na zonga na mboka oyo. Ezo sala nga passe parce que je vois que les mêmes esprits il y a 1960 ezo zonge la biso. Les mêmes mindele qui partaient, koye Samobutu ke Boma Lumumba, pour to kutika na Congo yo moko, et comme ko gete, et comme ko tinda batande ko na de pes ba lo boma comme arrogance. En tout cas. Mais biso miso eza refongoma. To sengi na ba konzi na biso. Batala liboso bazonga sima. C'est ça? Batala ba keno ba ali na ba ndeko na kati ya mboka oyo, bazo souffrir na province. Mai ezalité, courant ezate, nzela ezate. Ce que l'on qui cherche à l'offre que Kasai, n'est-ce pas? À moi, Nzela Joseph Kabila salati a potonné bisna pongo luange. Nzela okota mboka pembeni ezate. To kansa ka ide pesa ye atonga mboka, mais ide pesa ko disu na bakata makelele ya ba politicien. Merci. Alors ndeko na biso Félix Tshisekedi atia mai na kati ya 20 pour ko yeba kaza na responsabilité ya mboka. Tata ya mboka ya libota akambaka eloko na kandate akambaka na défité makambaka na mayele na moto po bana yeba kufana nzala te. Merci.
Je crois que non, tout spécial matondi, il y a qu'à répondre à l'invitation à Bissou pour nous connaître. Merci, monsieur Alain, pour la réponse. Je crois que c'est par ici que nous mettons fin à l'émission Oyoyo, le numéro na Bissou Yangoana, au Bengi, au Kumi, Oyo Moni, ce que vous avez besoin au Leka, le numéro Yangoana, au Bengi, au Kutana. Ma mission télévision, et puis ça va une information en temps réel. Ma mission télévision, et qu'il a une information en source, je pense que non. Ma réponse, il y a mis tout autour de la débit, surtout, tout, si, tout, ni, et puis, bozui, bianonabino pour C. Je remercie Derek Lukeba, Volding Gituka, Grévis, et puis la dame Bibika Pinga, Oyoyo, Azope Sabition, sur toute opportunité. Yakuza la liboso nabino na etandoike, Topesi bino, merci pour nous connaître l'autre, tout ce qui wana. Ciao. Ma mission TV, le miroir du monde.